moko ya baye bakolobelaka mboka tolingi totuna par rapport ya komona to emoneli na bino baimpression lolenge eta ya mboka ekomela losima ya makambo nyonso accord ya oya accord ya Saint-Sylvestre ndenge balobi lelo catholique a jeté l'éponge terme basé ko utiliser impression ya Nesonganzi matondo mingi pona biso ba catholique to senko ko bwaka éponge na ndenge balobeli yango wana eyebanaki ke bakokende kosukisela bongo pamba te mayele na bango ezalaki ya koaplike plan B na bango ata lelo boyoki basali déclaration que plan B ezali lisusu na possibilité ya koaplike yango te banda église catholique eyela na mabele na biso na bayebi te bayebaki esclavagisme ekotela na nzela nanu ya église wana mpe lisusu bayebanso baluka kosala bolamu mpo na bayindo bakutana kaka na église catholique nde esalaki bango mabe to ezalaki na base ya kobebisa exemple ezali ebele to bandakisa ezali ebele ata ntango tozwi indépendance soki tozwi yambo ya indépendance botangi nkombo ya Kipavita botangi nkombo ya Panzwa Nzinga botangi nkombo ya Nekasola botangi nkombo ya Yavita Nkanga bokotanga nkombo ya Mpumukimbangu bokotanga nkombo ya bayebanso bazwaki makama église catholique azangaka te to bisika nyonso oyo mbeba ezalaki mpona kobebisa manaka ya bayindo na 1960 église catholique esalaki campagne mabe mpona Mbuta Lumumba ke azali communiste tokolikia mpona même badestabiliser pouvoir ya président Mobutu kaka toujours église catholique ebele balobaka te église catholique na tremise ya cardinal Malula babundisaki dictature mobusienne eza lokuta parce que cardinal Malula eloko ye abundisaka ezalaki politique à recours à l'authenticité et non dictature ya Mobutu parce que Mobutu na biteni nyonso azalaki kosalela tokolikia na bisika nyonso oyo ekokaki te azala apuye église apuyaki ye mais na bisika nyonso mpe esengaki babundisa ye nde église catholique ebundisaka ye conférence nationale souveraine ezalaki esika bayindo bavanda mpo bayokana précisement to banda na bacongolais mpe na bamboka mingi ya afrique bokomonaki nyonso ezalaki baévêque bato badirigeaki yango esima ya conférence nationale eloko nini eyaki botala na Afrique partout misère guerre division ezo continuer awa biso na Congo dirigé na évêque Mosengo conférence nationale souveraine oyo objectif nango ezalaki pour la réconciliation nationale relecture ya histoire na biso esalema te pe réconciliation esalema te mpona nini soki botali conférence wana malamu bozwa bilili na yango bozongela bokomona te penchant ya cardinal oyo azalaki président ya CNS azalaki na penchant plus ya opposition ke na baye bazalaka na pouvoir na ntango wana e batiaka nini soki bomoni même bamouvancier bazalaki balongoli ya bakos mpona balata cravate ezalaki incitation oyoyo na ntango wana opposition bayokanaki ke soki bamoni kaka moto alati ya bakos
esengeli babeta ye. Donc na ba menace wana alors esengaki na ba mouvancier bakoki kolata lisusu babakos te nde balata cravate. Donc eza lokola oyo kaka siko dicta oyo bango bazolobake no Mobutu azalaki dictateur alors que bango nde basali dicta mpo bato bazongela cravate. Alors église catholique ntango bakangi conférence nationale abimisaka bato na balabala oyo bakufa le 16 février 92 bandimi wana adedommagea bango te, réparation esalema te, bakende kaka perte bongo. Soki botali ntango Musée Kabila ye atikalaka jamais koyokana malamu na cardinal Mosembo, bayokana te. Ntango nyonso kaka aza na baproblème na église. Soki mpe toye lelo na période ya président Kabila, boko remarqué que à chaque fois l'élection koleka boyoka kaka ba déclaration na ngambu na ye kaka boyoka te azosala ba déclaration toujours oyo eza kokumba plus incitation population ekende na kotomboka lolenge wana lelo mpe baza na posa kaka makila etanga mais bazosala semblant. Alors biso tokosenga na bandeko ya Senko mayele mabe ezali mabe. Lelo boko se servir en tant que individu pour na intérêt na bino, mais bobo sanate que lelo histoire eza histoire. Histoire eko changer na yango te. Donc ba méfait ya église eko changer te, eko tikala kaka gravé na histoire. Or eloko bosengelaki kosala na eleko yo tozonga na 2007 peto kende na 92 bozwa maloba ya Pape Jean-Paul II na Mbanza Congo ekosunga bino pe ba évêque ya lelo bozwa maloba ya ba mindele oyo bayaki kosenga pardon na centenaire ekosunga bino pe bandeko ya Senko lelo parce que boyebake histoire ekobongwa na te. Alors na lelo peuple congolais aza na posa ya baélection, aza na posa ya kimia, mais aza na posa ya désordre te, aza na posa te tissu économique na ye ekoka kobeba. D'abord tozo vivre en dessous parce que so boyebi pauvreté oyo toza na yango par rapport ya ba américain biso tozali en dessous ya $1. Ozomona. Donc na moyenne na biso par jour tozo consommer en dessous ya $1. Donc si ko mutu azo vivre na se ya $1 bino boza ba évêque oyo bozalaki na facilité ya ko réconcilier ba parti parce que ceux qui ezalaki penza kaka pona ba élection biso tokomona te ba accord ya le 31 place na yango parce que ba accord oyo ezalaki déjà na cité ya Union africaine ekokaki po ete bandeko na biso ya rassemblement baya bakota po basala gouvernement ya large union nationale. Et soki lelo message ya malamu ezali pa bandeko na biso ya opposition lokola pe ya majorité que intérêt ya peuple est primé na ngonga oyo mutu te azwa injonction ya libanda. Donc elingi koloba ete tokozala jamais na ba règlement des comptes et tokosepela te soki lelo après l'élection ba poursuite moko ekozala garantie ezali na ba ebanso bakozala ke na ba élection bakozwa te bakotikala na bango parce que boza bana mboka to bosana oyo eleka tosala Congo ya sika oyo ekozala te Congo wana ekotala plus intérêt ya peuple Congo oyo wana tokobanda kotambola boye elongo bani tolongoli parlement debout tolongoli opposition ya balabala mais tolobi opposition parlementaire elingi koloba nini soki bato bamitie na bagroupe na bango nyonso mibale mais parlement bokende partout na monde parlement esalaka mibeko soki basali mibeko gouvernement azali eteni ya exécution ya mibeko wana. Alors soki gouvernement azali na eteni ya exécution elingi koloba parlement oyo asalaki mibeko nde azo contrôler gouvernement partir ya mibeko ya salaki pour l'intérêt ya peuple. Alors comment tokozala na opposition moko elobaka kaka non même nyonso soki ezali malamu pe lisusu toboyi violence oyo bazolinga esalema ete na mboka na biso basala soit coup d'état
Pona nini toboyi yango peuple congolais yoka malamu. Soki lelo baye baza na pouvoir bakolongwa na makasi. Baye bautaka kozala na pouvoir na période ya Mobutu balongwaka na makasi. Eloko nini esalemaki? D'abord baye bavandaki awa batikalaki awa opposant batikalaki ba opposant kaka contre donc bazalaki ba anti-musée. Baye pe bakendeki na exil. Ebele donc baza anti baye babenganaki bango. Alors soki lelo lisusu kozala te babengana basusu. Baye wana siko bakozala lisusu anti. Donc on moni que peuple a se retrouver que chaque fois que banda kozala kaka désordre ya ba politicien. Alors pona yango biso na religion africaine tolobi nan d'abord na ba politicien que botika je ya ba bendele pe botika je ya koluka kotangisa makila na mboka oyo soki bodingi bobimisa nde bana na bino na balabala peuple congolais anyokwa mingi et bino bokoki jamais ko résoudre le problème ya mboka oyoyo soki les deux côtés est à la majorité est à l'opposition bovandi te na bomoko jamais bokokoka kosala eloko te soki boza kaka divisé parce que soki boza divisé eloko etambolaka te toza na badossier ebele ya kotraite ya malamu mpo na intérêt ya mboka na biso mais badossier wana nyonso ekosimba kaka soki toyokani alors tokobanza bozonga na message ya curé Jean-Marie Vanet baza catholique alobaki les jours où vous allez vous organiser, les jours où vous allez vous entendre. Donc tozosenga na ba politicien na ba religieux nde bongo tosengi na mangomba nyonso na ngonga oyo mutala la ponite biso batu tozokamba batu toyebisa population abima jamais na balabala mais to forcer ba politicien ba se réconcilier entre bango pe ba kumba biso du moins na élection et non na ba incitation na violence to pe na vandalisme to pe na ba soulèvement oyoyo et ko aboutir nango eloko malonga te parce que ndakisa balandaka oyo ya malamu na Libye eloko nini ya malonga peuple azo bénéficier lelo tozu même na Tunisie eloko nini ya malonga tozu même na Burkina Faso eloko nini ya malonga il faut botala ba exemple wana parce que batona ba se soulevaki ezalaki pona makanisi na bango te mais eza na batu moko nde batindiki bango bakende kosala biloko wana alors batu wana batindikaka bino population ezalaka pona intérêt na bango parce que na France to na Belgique soki basali marche donc peuple asali marche parce que soit il pemaki parce que soit douane esali boye mais jamais ba politicien ya mindele bakendeke kotinda population bobuka biloko bosala boye parce que baningo bazali balongwa po bango bakota donc peuple congolais zala ya kolamuka penza donc yonde ozala bénéficiaire yango wana lelo eza nanu mokolo no ya kobima na balabala te lelo ezali mokolo na oyo ya koyebisa bapoliticien réconciliation c'est réconciliation oyo erataki na 90 91 92 93 94 yango wana toza na yango posa lelo église catholique changer position na yo mema plus batu na bomoko et non na division ndenge boza kosala yango puis bolongwa na bapenchant na basentiment partisan bozalaka soi-disant église ndenge bolobaka au milieu du village mais bino bozala jamais au milieu du village donc makambo ebele oyo bozosala en tout cas boyebaka malamu te oyo bosalaka bokokanisa ekobombama nango lisusu te yango wana tolobi bochanger position boke mpenza na conseil ya sécurité ya Nations Unies vraiment soki bolingaka mboka oyo bolobi ete na mboka na biso légitimité eza lisusu te ce qui veut dire baza kogouverner baza légitime te mais bino oyo apesi bino mandat wana mpona boorganize banégociation yango mutu aza illégitime c'est que bino mpe boza illégitime donc boza même pas na pouvoir ya kokende na conseil ya Nations Unies parce que bozokende na kati ya illégitimité bino moko po mutu apesi bino mandat wana aza illégitime omoni biloko bozosala
donc nous sommes les alliés bozo kende ko luka bastis oyo ko permettre loko la peuple ayebaka ne pe français ngo malamu te loko la peuple ayebaka makambo bino bosalaka te po bakanisa te oui ya solo makambo bino boke ko lobeza ndenge wana po wana nde ko permettre bino po bo appliquer plan B te bandeko oyo alingaka mboka na ya défendaka ngo malamu constitution eza kolingisa bato wana bakoka kosala soki eza bongo te bino basango mais bolobake no na mboko ndenge toza na biso ata na président te toza pe ata na gouvernement te toza pe ata na eloko te soki toza komi dirige biso na biso donc soki toza na bainstitution te omoni non il faut quand même boyebaka ke boko kokontinue kozwa peuple bazoba te boko continue kozwa peuple bazoba te bokei na conseil ya nations unies bodéfendre ke te souci ezali bato base réconcilier bino bato bodirige makambo yango bino bato bodirige makambo yango na bino bandeko ya conseil ya sécurité ya nations unies na bandi fale boyebisa bango mais bino moko boza illégal illégitime parce que ceux qui bolobi ke bao nyonso baza kuna baza légitimé te mais ceux qui baza légitimé impossibilité bimelaki wapi soki bato wana baza bandimi na bino esika nini bozangaki parce que boza ata na baverset biblique oyo bokokaki kopesa bango mpo bino bosalelaka yango mpo bandima kose réconcilier aimez-vous les uns les autres mponi boteyaki bango yango te fale boteya bango yango ke aimez-vous les uns les autres bino bolobaka ke mpo na intérêt ya soki ya masumu ya bato nde sikoyo mobikisi ya bayuda se sacrifiaki bongo sikoyo mpo na nini bango mpe bapoliticien bakosakrifie bibonga na bango te mpo na intérêt ya peuple nakolikia soki olingaka peuple congolais okosala makasi mpo ete ebonga eprime te kasi bolamu ya peuple nde eprime soki baninga bakokota mpona basala parce que kozala impossible ke bapoliticien nyonso babima baministre to bapdg bamosusu bakozala kaka mpona kopesa mpe conseil na baninga oyo basi bazwi libonga tala message tozalaki nango mpona kopesa bana ya Congo bobima te na babalabala na biloko bazosenga bino oyo ezangi intérêt na bino bokoyebisa bango kaka bapoliticien soki balingi bobima na bana na bango nde bazala na bino elongo kasi eloko bokosenga bango base réconcilier soki base réconcilier te baza ya bino te matondo fumu mpona kosilisa na Kasai central bacongolais bazali koboma na bango problème kamwengasa toyebi réaction na bino chef coutumier oyo azali censé ya kobatela mabele mpe eteni na ye azali kokamba akoti na milice mpo aboma be bato ya mboka eza biloko ya lelo te biloko ya lelo te après 60-65 ntango bolobaka kao ya anarchie 60-65 mais kao ya anarchie wana ezalaki ni banda kaka bolimbisi na sécession katangaise commandité na banani na babelge Tshomba asali sécession kasayenne idem babelge mpo bakanga diama bakanga nini jekamine lere wana nini jekamine soki nani union minière ya okatanga parce que kuna ezalaki nini poumon ya nini ya économie ya mboka bamemi bato na baguerre tribale na baguerre ethnique eza biloko kaka ndenge bozomona wana bayindo soki botiki bango na bango babomanaka te kaka soki baincitation wana eye nde omoni bakomi kobomana donc wana nyonso eza kosala mpo epesa prétexte epermettre bato ya libanda bakoka koya mpo na elobake boza incapable ya kose gouverner omoni me nzoka incapacité wana yango wana soki biso toza incapable biso bokosi biso toza capable parce que Senko akoki te koréconcilier bato yakambaka yango wana nde ezolakisa incapacité na ye Kasai bolongwa na je wana ya kobomana eza mabe makasi bolingana bandeko baza na poto tozozela bino boya na mboka na bino toza na posa kotonga mboka awa base réconcilier po ete kimia ekoka kozala mboka batongaka yango na boyokani matondo me mokonzi bolimbisi réconciliation piste esalami eze kosimba te bino étant religion africaine
piste de solution oyo bino vous proposer et koki kozala nini soko Senko abwaki na yebe ponja monique basé ba immature basé kokoka koyokana te opposition kati na bango rassemblement subdivisé majorité pa telemeli na ba position et la kisike azepe na bonne foi te bon bino religion africaine bolobi ni bon ya mbonano côté ya pona koloba mitu misato que opposition à ça la proposition ya kombo misato mais la proposition ya Senko parce que Senko va se référer qui na mobeko kano ya nini ya Vatican balobi tango bapona ka ba bulisa ka ba évêque na niveau ya Vatican mboka etindaka bakombo misato bongo papa poni na kati ya bakombo wana bon siko soki ezalaki toli yango wana bango bapesi na bandeko ya opposition il faut fusionner dans l'opposition ça ne sert à rien pour vous aller au biteni. Bon ceux qui sont trois combos ceux qui vont dimani et le sous de sangue c'est trois combos vous avez bien sur l'opposition et ça simple donc biso piste ya solution ezali kaka bandeko wana bazali na plus de possibilités ya koyokana ceux qui ba tireur de ficelle balongwe ceux qui pe bango moko balongoli ba intérêt na bango personnel tozongi si maton